Eyindaki mabe ezalaki sombo mokolo ya dimanche 10 septembre eleki na terrain ya basketball ya 7e rue place commerciale na commune ya Limete esika wapi ba jeune ya Limete baorganizaki match de gala ya ba jeune na présence très remarquée ya le très dynamique maître Isaac Mukendi Chishimbi bourgmestre adjoint ya commune ya Limete. Il y a ma jeune. Est-ce qu'on peut jamais encore un peu plus fort pour lui, s'il vous plaît? Tikana yebisa bino kelekaki kitoko avec un pacte pe idéologie kolia komela ambiance kutu koloba te po ezalaki au rendez-vous. Kasi esengeli boyeba ke le plus jeune bourgmestre République démocratique du Congo nommé Mikolo Leki na chef de l'État son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton Mukontombolo d'Afrique na poste ya bourgmestre adjoint ya la plus prestigieuse commune ya Limete maître Isaac Mukendi akoma lokola porteur d'espoir, motivateur, pe exemple à suivre pour la jeunesse ya Limete. Oyo lelo a plaça motema na ye pe akobundelaka bango toujours pour l'épanouissement ya jeunesse ya Limete. Pour na kosukisa le très dynamique maître Isaac Mukendi Tshishimbi a rassuraki na ba jeune entière disponibilité na ye afin ya ko résoudre ensemble ba problème quotidien lié na municipalité ya Limete. Ah oui, Yaboye Bazui Wapi, maître Isaac Mukendi Tshishimbi Limete na maboko. Epesa nango zuwa te. Hey, Keyo! Oui! Sur la place, veulent me la pire. Je suis en lunettes.